Non, mon frère, la seule chose, c'est qu'il à nous, à Bakar, pour la mère, la corbillard, donc, même si on a un cercle, on va battre les mères. Non, 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 on ne va pas la protéger. Si on fait 1000 ans au botin de qui a fait dans le lit, dans ce bâtiment, sur le Bakanda, Nenga, sur le Bakilo, on a occupé par notre yango, qui est là, donc, à Kouni mère, vraiment dans l'air. Là, ça vraiment décide. Luka Benga, Véro, on a fait un émoi à calme, à comprendre la ville au Bongo et Kewan. Je te jure, mon frère, là, vraiment désolé. Là, maman, ça va me soutenir dans Londres, tu es goébi qui me m'a trop. Ça va pas y avoir Paris, on a des choses à mère va couler vraiment la terre mystique. Ah ouais, c'est bon, mon frère, je suis pas là. Là, on appelle là. C'est bon. Oh, mère, on est tout fan à vous, maman. Maintenant, tu vois, est-ce que comprendre maintenant le côté de Sali? Maman Yanga, Natini Mbong est belé, plus de 35 000 $. Parce que maman va conduire na Kitambo, et puis na Kitambo, na bandeli. Va conduire maman, bisika moko boye, ba tongi en moté. C'est le niper Thomas et le côté de Bazu maman n'a pas tiré le quoi pour le quoi moi il y a mort né bah c'est ici il a même pas gombi maman Bazu maman n'a pas conduit maman n'a pas gidé je sais pas n'habiter c'est normal maman là Bazu kundaye na façon où il y a bien été dans le niveau n'a pas été donc Bazu kunda maman n'a pas place mon chéri place ma kunda maman n'a pas été dès à préférer aller à bon à ça la aventure bah kunda maman n'a pas bêtise et sopanga et sopayo bah que non j'ai des rana poto maman ne va conduire na honneur et puis azala et puis moi si mon bali ya nani ya Cardozo mille esprit maman bokulo ya Cardozo va conduire comment est-ce aux imaginer le qu'on a chéri est-ce que je comprends niveau d'être qui était si biso valeur aux ebengo quand on dépense tout ça, il 35 000 €, 35 000 $, on a tindu. Dépense au dette à Sali. Ils sont là, le boulot, est-ce que le boulot à 500 $? Je crois que nous tous, ils sont à 500 $. Maman, tu as la somme au dette avec ces bisous. C'est normal, dis-moi, c'est normal, chérie. C'est normal, d'ailleurs. Pas une bêtise. Est-ce que c'est normal? Chérie, au moins, il y a un dette, ça. Na bêtise, calcul, dépense sur les restes, c'est que net à vous. Sans vous côté, à vivre en prison. Na la 5 ans, dans la poto. Et pas 5 ans d'aventure? A Kundi, maman, n'a pas de 5 ans quitté. Maman. Au moins, ça. En fait, peut-être que c'est un rôle qui est une bonne bêtise. Mais ceux qui ont dit que les bêtises, c'est un vision, en tout cas, féliciter. Parce que. Non, on est là, c'est les bêtises. Bon, on a dit pas que la maman n'a pas. Plus de 35 000 €. Plus de 35 000 €, tu ne vas pas pour la maman. Bon, moi, je dois dire que à 5 000 € pour que maman n'a pas. Ah, tu vois. Au moins, au moins, l'esprit n'a pas de l'esprit. Qui obéit qui s'amoutou. Donc, aimons-nous vivons et pas naïfs. Aimons-nous quand on est mort. Félicitations déjà. À la question qui est bébé, n'a pas ça luxe. C'est quoi? Et bébé n'a pas ça lia. Tant que Ezekina est bébé. Et bébé n'a pas ça aimé. La tant que est bébé. Et bébé n'a pas ça siga pour fanda. Lelo. Aujourd'hui, au sombeli maman na yo. Au sombeli maman na yo. Un cimetière
il y a ceux qui a 15 000 $, cercueil ceux qui a 8 000, ceux qui a 10 000 $. Mais maman a 5 qui attend les anneaux quoi cercueil à mouki ah mais attends 50 $ quand même à foutre la cavane non. Est-ce que tu comprends que maman n'a pas laissé moi dans la vie? 10 000 $ continue cercueil. Il y a les boulous pardon. Ouais que ce matin était ma belle. Je demande est-ce que tu comprends que le maman n'a pas ça sur le monde. Donc maman n'a pas souka ko lesa au fali ndenge na kumbele na honneur. Il y a des gens qui choqué maman n'a pas posé un bon on a qui simple. Ça est bien. On a eu soutenir de ta France. C'est ça. À mon nom, ça est dans l'Afrique. On est là, ça t'es. Dans le Mukanda. On est sonné. Dans l'Afrique. Na mona penza bato baza mitema mabe na vie. Mais oyo motema eza so motema te komi mitema mabe. Oyo sala le kata kindoki na kindoki. Ata bandoki bango mo bisika bafandi. Babite. Biso moto ko sa mambo mo mbalo asali te. Okukuma na niveau wana ti okomi pena beta mama na yo moko. Mama mutu te, mama no moko penza. Omoni na eboye. Okembi na ye. Mama na nina etape ni mama na leki na ngote. Mama na kote na nini te na vie na ye. Mama wana. Imileso nini mama na kote na ngote. O imilie tina liwana ye. Ngaku na mtu na ebika kete. Mbongo eza na ngote ndeka to mesa na biso ke yeloko eza te yango akunda mika le po eza pété te 25 000 $. Donc 25 000 $ au bana ne batinda asepeli na bon moite pour na bana ngo ata mkwali wana ye we otika mama na sepeli ata mukete azata na sama bela lobite bakunzinga ata malonga deta corbière pamba ezanga ata 207 moko ata yasi moko ezate niveau na ebite soki soni oyo luka ko latisanga obandango pena lipapa tina suka mutu tondeni otala tete bakamada mwasi nanga message dako tonga eba message dako critiquer ye famille na biso kutu ko loba te ba message ko finga et on surtout ata na suka bona ata mwasi nanga ta surprise ongoli na mbongo so sali nango pe nini yo mo expliquer ngana na malembe po o sena ngoni apo ngana ke prison na modele ba humiliation ngana ndima o lata bilamba sonyo ngana lata ya ndima ko za non le côté mais ozwimbo ata ko betela ngata li solo te na yeba te ata ko ongo sanga ta monta te mais ata mokel no yebisa ngate si nasi sandeni d'être obiki na mono lokwa mbwa ata na servir yo na mesa batelo ba fourchette ba sani mais okela na ka mukuwa na se o salaire o mono ngo futa nga yango yo oyo mono ko futinga bien yango yo ulani yo na pongi po sali nini o sali démarche nini oyo o sengo la la pongi démarche nini yo saleli oyo o senga te na kende ko sa démarche ba corbia ya ba katafal ya ba cercueil ya ba boy ezo nga mutu na pema démarche ni oyo sali oza posa repo eni na répondre ça oyebiki yo lokola mwasi nanga na nyonso oyo osali mpo na nga ina mama na nga kingo kufa soki naza nga epa na yo meme na nzambe osepela te kala bato moke nga kosala mabe te oui nazwaki mbongo oyebi ngai bien naza ambiancere te ake osaka mbongo te sobeteli yango je yoka ngai te mama nga ndisiko na répondre nazwaki mbongo nalingi nde na corrige bango mama tozala bato ata yo moko mama wana navandi na ye na ntango ya pasi tovandi babisika kofutela ya pasi tokozanga na bambongo ya kofuta bana na ye wana baza na poto toleleli bango combien de fois po baedenga nazwa ta fona banda kodebie na mona sungaka mama na bango basala ngo tata mokolo moko
mama beli na bengi bango balobi ke nga naza kuna naza mokolo nazwa charge ya mama. Okay. So mama wana o basalisaki te ntango azalaki na bomoi babi aidons-nous vivants. Aimons-nous vivants, soki aimons-nous vivants. Tango toza na bomoi tolingani te tosalisani te. So mama wana tango akufi babimisa bamoto oza koloba wana ya ba $20,000 so ba $25,000. Donc nazwa mbongo wana ngai zoba tumweteke na komi zoba kisengi na tya yango na mabele nasomba ba cercle ya cher nakino somba libulu na Nicopole na loué mituka na loué salle nazwa service traiteur batu baya balia bamela likolo nango nga na ozwani après on a souffrance on nyonso na souffrir na mama to pona ngai occasion o nzamba apesi nga mbongo eza nzela liwa mama nga nasakani na mbongo te naboyaki nalobaki na kosomba libulu na Nicopole te na kosala mpe biloko bango basengi te ya cher na kosomba cercueil ya moins cher libulu na kitambo omona eloko nasali bino naboyi koluwa ata mituka bato bakende nazwi ka corbière nakei nake kotiketi bongo Yesu Masiya akutu aza mokonzi na biso akufaka bakundaka ye na nini bakunda ye na cercueil bakunda ye na bilamba balingi ye bakotisi ete baba touta na mabele tozonga na ye donc nde nakundi mama nzambe amoni na yango mabe te soki bato ya mokili bamona yango mabe bamona mabe lelo me lobi batala nini oyo ekokoma mpona vivre mo ata kobetela mwasi na lisolo teke te ndenge eza boye ta mosusu eza mpona na momo eza boye nasali ta mosusu boye mpona boye nalinga yo oza mwasi oza na motema monene nayebi mpe ndenge nini olingelaki mama soki nayebisaki ono aza na monta boye olinga koyebisa ngai te kosala bongo te esala ata mwa dépense ya boye tobomba ndambu boye olinga komema nga tosala ata mwa ndambu ya dépense noboya basiti bino boya bato ya prestige na baninga nolifo oluka bamona ke makambo elekai ndeni yango siko mpo tokóma na niveau wana te nabombelaki na yo mwasi na nga nalingaki tosolola na suka boye makambo nyonso esesili mama kundami nde siko na suka boye nayebisi yo vérité donc mbongo wana nga na kochange vie na kobanda bafere na kosala maison na ngai maison commerciale kenkeleri na nga moko monene ata bayaka wana na bandokende Dubai yo vandi wana oza koteka ngai na kokende na kovoyage tochange mode vie ke tovanda na bakonzo ngai après liwa ya mama nga na continue su kolaka awa epa na bino yosimba te yo mpe nde balobaka na bala yo te sikoyo ekomi point na honore yo na bala yo tovanda no esika moko tokontinue vie normale na mbongo yango wana eza mbongo ya famille bandeko na nga moto bapesi babimisi yango te nayibi te soki nayibaki mabe me wuti epai ya bandeko na ngai babimisi yango nde na kozanga mayele balingi toutilize yango na buzoba me ngai lokola naza mayele naboyi kosalela yango na buzoba oyo siko nalingi nasalela yango nalingi nasalela yango siko na mayele oyo eza vie ya malamu mpo na ngai